préambule ndenge rekoya nde bato comprendre que te l'Isabelle Baza miel de sombo misara aza. Donc c'est ça. Congélateur te na moi te na cuisine te na bangi risque pour kuna courant. Kisi ya musique eza travail. Kisi ya musique eza travail na ba discipline ya artiste. Korino ya bisa mama nzela tina kinga na komite. Même Moramisara, Aza bosser à ma casse, et mon toujours dans le travail, qui c'est déjà un moyen de travail. Togoya Goloba Kaka na micro au Kaka, air préambile et robima, sur métis noir. On a succès. Yo bon déjà 5 déjà la seconde. Tenga par rapport que na kase pe otanga. Yo lobi que 5 obinanga 5 personnes. Bonjour, bonjour, abonnés, c'est Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois en émission. Les news de Joyce. Les news de Joyce, ça sera toujours kawana pour nommer la vérité. Nous sommes au terrain pour nommer la news. Nous sommes ça que boyo que sala que benda que bazongi ça qui basa qui boy. Ah, nous sommes vraiment toi la vérité pour Isaac rien que la vérité. Je sais pas derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Balobi. Osez midi énergie et à mon bal à Bafosette. Je dis bonjour à toi Balobi Chiquito Robot. Il y a il y a Télémakaka. Oui, je dis bonjour à toi, Chiquito Robot. Et je dis bonjour encore une fois à toi, honorable Balobi. Politique. Il faut que Jérémy pour la politique. Je dis bonjour encore à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à toi, Balobi, superviseur Nanga Papi au Congo du Kofi sans frontières. Toi, Nabanka Mikolo. Et je dis bonjour encore une fois à toi, Balobi Tracy, tu pamba de Paris. Moi, ça pembe, Balobi Fianzela Mine, Babi. Je dis bonjour à toi, RK. Na mélange à Bango pour boire Kakaba Sendetina film. Je dis bonjour à vous. Je dis bonjour à toi, Rit Omoti, Divine Kafir à la maman de Manuela. Naomi Bekan a porte-monnaie magique. Yaye Bimsaka Kaka héros. T'as ce que porte-monnaie magique. Yaye Bimsaka héros. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à toi, à Élisée Mokondi, Balobi Pamela. Baoa, Babi la star, fio vraiment bin na candidate na film. Je dis bonjour na bafai na nganya so banimera vraiment Joyce Tumba au travail du Benzema de la fraise na kaka wana pour nous saluer la bino musala pour nous sepeli sabino kande tolobaka Babi YouTube eza poubete na émission na bino le news de Joyce lelo na embeli bino également musicien en miel de sombre mais ça na déjà cause azana na plateau mais mingi to luke lu soupo par rapport à sala à longwe. Aza c'est pas mielté vraiment en tout cas nabaki non nous école kaboité na elango buma abonné fidèle à Vérité Universelle na bananya sa monde entier ba mekoye ba osé mid énergie hein fongoli langa déjà caméra vraiment na yamba invité na la plateau. Bonjour Guel. Ouais, bonjour Joyce. Guel, ma bonne santé. Ouais, santé pépère, j'espère que mon réseau mon aura raté. Oui, mon nene to moni confinement mais yo zano bien. Non, nga zala nanga boy na habité atamsu afan ne ba mon elanga ba mon tamsu na changer quoi mais na zala nanga boy. Confinement ils ont les canons déni pas non. Bon, confinement ezara marambo ya rester chez vous hein. Zara on a parlé donc respecter kaka ndenge ba docteur Balobi quoi. Donc c'est ça tout Zara on a parlé, on a toujours répété dans le en coulisses. Oui. Donc confinement ils ont les cas bien quoi. Ils ont les cas bien par la grâce de Dieu. OK, Guelma Olongwe. Game azesuna les abeilles te sangotam malongwe babe olongwe et pas miel de sang ozongi pas bien no ferego la na ndenge nini baino ndeni makambo wana esimba te ndeni yo kozongi la ferego la te ekosimba te parce que Gelma aza ya miel de sang Moramisara outa de pas ferego le commander ya miel de sang ah to parler makambo na biso ya l'Isabelle nga aza chanteur ya miel de sang oyo bapesi chance na disque na biso ya préambule oyo asali ba solo vocaux pour comprendre place olingo tanga wana bapesanga ba chance wana te quoi. Ouais, alors place nazali on a l'Isabelle naza très à l'aise na yembi na préambule donc na ko longwa te parce que naza en place oyo papa apesi nga espace na panza te ke bat bayoka nga quoi na ko longwa te longwe to za kaka. Ouais, je suis toujours OK également préambule l'album de plus long. Tisiko depuis et où mais les bafans ne ba comme préambule déjà album depuis longtemps parce que préambule fallait déjà ebima il y a que bima déjà il aurait sali moi ba freinage ezala ki makambo pandémie oyo na monde entier ndé sali ka effrédé ba makambo parce que patron na Miel de son a PC d'ambote na Paris place Aza boss na Miel de son
akendaki déjà avant pandémie ekota na mboka akendaki déjà Paris pour na kende kobimisa album. Alors makambo ezwi à partir à Paris na biso awa nde makambo yaki ke confinement tourné ce confinement 3 mois oyo ti de l'autre 3 mois oyo c'est ça. Yango moni ke préambile ezwaki mo retard moke mais d'ici là ba mi août là préambile ba ozwa préambile. OK, na août nde ba vraiment nyos ba Oui, préambile. Comment on a d'abord tout beta mo liso ke pona ba news na terrain. Tomoni ba acoustique beta minde na film mais tomoni miel de son jusqu'à présent. Na poto kangine kama boko mais tomoni pe ma sofa beaucoup na moi acoustique na sala ki asala live na à chaque fois na ba musicien na mais miel de son va ne ka kangi maboko oli ne ka mbala. Non, presa kangi maboko te azo travailler parce que musalo akendele kuna kende pona ba finissage ya ba son makambutu asa pe ba quelques clips donc boulot azo ça musala makasi quoi pour moni oyo eza album na ya liboso olingi tosala yango te na bandenge moko boye te ke bapresse tolandalanda bato te tosala album na biso na ndenge moko ya dans le calme mpo bato balia biloko kitoko biloko balambaka eumelaka ebelaka bien quoi par rapport na bao balambi pressé c'est ça. Non nakotanga bakoma bato mpona publicité te toyebi bato mosusu bayemba banzima baterre à terre succès pas 2 mois 3 mois succès vide na bamisuti siko basali succès baka na succès. Non bon nayebi te ata mosusu elobi nango yo ta mosusu elobi yo biso toyokaka totambolaka toyokaka banet tututu mino kunde bwana succès te po de po bwakela biso nini wana epesa kasi on a biso succès na biso même pas succès na biso oyeba yango bato pe bakoyeba yango préambile kobima nde bato bakoyeba kiyembola misala nzete mobesu donc nzete ya bololo oyo bakocomprendre qui est miel de sombo amisaka double revolver bato bakocomprendre succès ya lesabel air préambile ekoyakwa nde bato bakocomprendre parce que sikoyo tokolobaloba trop te mpo bato bazozela nde préambile alors préambile nde lere ekoya nde bato bakocomprendre ke te l'Isabelle Baza, miel de sombo amisara aza. Donc c'est ça. OK, pour remettre un peu tout le cadeau yema. Na tout n'a quoi déjà question oh ba acoustique et bête minan vraiment monique bête vraiment acoustique. Bon, ba tout ba bête na bango ba acoustique na bango na ndenge na bango bisope. Yo monyo ndenge. Bisope tozana biso pressé ba acoustique ité so koti na toza pe na chaîne na biso Isabelle TV na biso pe izali so ba koti wana na miel de son officiel. Baromona ba répétition na biso a coulisses tozo sala ba news na biso pe ya patron na biso miel de son zoli ka bazo tala déjà. Donc bato babeti na bango bacoustique na bango na encourager yango eza nango bien na koyi ko par rapport na ndeyo moni banzela ngo ndenge kendeli nani vraiment beti vraiment acoustique. Non na koyi ko lobate ke na kota ke mutu bakoti abeti bien mutu babeti mabe non bato tu babeti bacoustique na bango pona ko longola bato ma ba stress pendant ba pandémie ou ba confinement quoi pona kobetela ba fanatique na bango donc c'est ça quoi. Est-ce que comment Gelman des abetobika Gelman kobeta pas acoustique au coca. Mais les artistes, pourquoi pas? Tout mécano moi cause les cas acoustique. C'est vrai. Quand il y a monsieur le lopé tout ça on cas tout mais moi le quoi moi acoustique. Micro on a osé mis d'énergie. Comment ni caméraman a bien ma cassette. Kabeya ngana bombelio bisoué. Na tsango congélateur te na moite na cuisine te na bangi risque pour kuna courant. Na bombiango na motema mokolo koya kozala sombela bisengo o korino binemi ya nzoto motema nanga moko averter akumbi motuka chauffeur akumbi avion embouteillage kotina mokili nia wabali chaku moto botinelaki nga na bolingo apimeli nga likwela tu m'as rendu de mauvais services korino ya bisama manzela tinaki nga na komite bolingo enyokolinga esambwisinga ekondisinga lava ya ekomi omemanga motema bolingo ekomobetanga kisambeti ye sekisa moninga seka bondela mwana tika kolela aye didi kinwa nyokotela ngagamie ojeni wa lobelanga verité na bopinzali yenuna
tika mobange na miso okozokisanga na motema esengo na ngai onzusi tragelinga sentima mama zongisanga mpe mwana bebe yopesanga lisusu biberon ya 3 ans kajolinga sentima kabeya ye lelo lobi te lobi kunango na bo pondu yango buka lelo lamba lelo tolia lelo donc c'est ça nga kuna kasaki ndo bino sosa acoustique bomo biso na miel omemi biso na héritier watanabe omemi biso na fali pupo omemi biso na ferregola omemi biso na mais to comprendre yo salika ya nzembo moko bolingo nanga oyo ya chasse bolingo nanga oyo sika tetendai babe mushara boy nanga zalo na mino motoki miyoyo esilite pangusanga solo Rachel Futa soki nazoyemba botika ngai bolingo na yo eza nzolo ko cicatrice silaka te yebalela yo paparitiana bote ngalalela masako nalela Daniel avant wazaga soleliste ngalalela kaya ça comprend donc yo yebi quoi to beta na biso babilo ko ngoto donc ça na ngora ndule jamais na a pour na préambule donc ozoki na babilo ka bato mususu ça va c'est la musique est toujours comme ça là où que toi na produit moi yamboka na biso ça la moi succès moi ko yemba pe tellement ko yemba no pe bien to lukaka toujours atoki karaoke toyemba pe banzimuka ya bato ouais toyemba na biso tout ça ba artiste même biso pe na Elisabeth et tous à la bonne souris répétition na biso au monde que Mohamed Sarah pe Sarah bato bilengi ya biloko tout ya batabulei biloko ba papa wemba tout na Mohamed Sarah pe sango bato bayoka quoi donc c'est ça mingi Sarah préambule au bato bazo to me kampe ko est-ce que Kiss vraiment existera vraiment na epa na bino Kiss Kiss ya musique et ça travail Kiss ya musique et ça travail na ba discipline ya artiste. Donc c'est ça. Et vous avez la discipline tant qu'artiste, il faut avoir la discipline. Il y a voix na yo, discipline de soi, repos na yo. Donc qui se mobimba ngwana quoi? Travail belé pour respecter le régime, tout ça. Yangwano baloba kiss, le reste au baloba kiss yo msuna ebe. D'ailleurs mon domona président le miel bon pas cause na kiss. Même Mohamed Sarah aza bosser à makasi, mutu za dans le travail, kiss déjà moyen de travail. C'est ça. La bimino wa musicien Suzuki s'il faut l'examen tout. Non, wana bato ne mutu ba croire na babiloko wana. Bato ne ba croire na babiloko wana donc na éviter. Nga normalement je suis chrétien catholique donc na ébi babiloko wana ti. On va vous ma vérité. Ouais, je te dis la vérité, na chrétien catholique na ébi babiloko wana ti. Ouais. Ouais, nala sir nango o nazolo. Yo zana mo lo no mombo eto kanga vraiment. Exacté. Et là on a ngeza ka nzambe wa likolo, le Dieu tout puissant. Il chante là, yende makama. OK, comprenez que nous sommes avec Gelma. Gelma to linga to ibadolo vraiment to beta vraiment ma préambule. Préambule préambule na combien de titres? Bon, préambule normalement ils ont la titre banzembo ezebele. Yambi banzembo ezebele vraiment banzembo veneze belé barumba kitoko vrai barumba yana kati wana na biso donc tulo o bato ba surpris que to ndimaki te bo amisara c'est possible parce que miel de ça apparemment pas ça va sur succès hein mais ngai na yebisi yo que mwacho yebiso nini na zana tenter ya koloba trop to ya koloba kaka na micro o kaka préambule robima tozonga kana ba mission oyo toyo ebisa bato tolobaki nini on album oyo vous comprendre to dango dévoiler tout makambo eza na album oyo bato nde ba comprendre nde ba yoka niveau to yembi niveau to spandi ba solo vocaux niveau to yembi ba rumba o miel de sombo à Mesara yembi na ebisi yo loba ve na nga pichu loboko
bato comprendre qui est mbora misara ba yebaki kosalela ye te. bayeba kosalela dans maison mère yeba kosalela te. Mais na biso ke bayeba kosalela mbora misara te. Siko ba maison mère yeba kosalela mbora misara longwa na ye moko wera vient la biso le roi de la forêt hein appelle ça quand vraiment chance à fongolela kay moté. Ba ko peso chance mais bayeba kosalela yo te. Oh, na banana ni bayeba kosalela te. Mais na biso ke bato ba comprendre ke bayeba kosalela ye succès. L'album préambile rekobima. Moi je te dis biso no bayeba kosalela te na ndeni. Bayeba kosalela ye te parce que o eza kati ya mbora misara biso nde bato toyoko se retrouver nango toyoko comprendre nango oyo bango bakomprenaki yango te biso siko toyoko comprendre ke bayeba kosalela mbora misara te parce que niveau barumba oyo mbora misara yembi nayebisi yo eza dégâts. Moi je te dis que eza dégâts bato comprendre. Bato ba comprendre ozonga na plateau o na yebso ke makam o na yebsa yo ke mbora misara akosala na ozonga na plateau o. Comment on a déjà de konabino o azaki pa ya bazalaki na miel de son et pas ya papa na biso Weranson ko finga papi kako. Et ça que d'abord ndeni. Nani wala finga. Autre basiste na bino mo ya mouvement za mutasima. A utape wenge. Bon, nga na yebi yango te parce que nga pena na nature na nga nalinga kolobela makamba bato te. Nalinga mingi. Te tant que so yokaki parce que bato belé ba yokaki shokaki banko monake a utaki maison mère mais comment ne ko s'attaquer pas papi kakol quand même. Bon peut-être bato mususu alongwa na ye na kanda mutu wana abiza mabe atreta bato mabe. Bon, il faut y loba ya mouvement. Non, eza place mususu, eza bien te aux na kati orchestre d'entreprise moko, tant mususu 10 départ ya batu ou 5 ou 10 personnes ya batu basala ba départ na kombo na yo kaka mutu moko, c'est pas bien. Ezala bien te parce que lelo tozomona bato belé bakangami kaka na ba orchestre moko boye départ kangama na orchestre wana. Non, jamais na longwa parce que na longwa te parce que na kolongwa te parce que eza album na biso nanu oyo ya liboso oyo nga na pandi vocal na yembi mokile découvrir nga donc il faut na zala wana pema na umela po na zala ba place moko boye bayeba kosalela nga te batrikanga na bandenge moko esprit ba jalousie moko boye ya pamba na ye na nga place moko boye na Isabelle Pamel de son na zui makambo na yembi ba vocal donc eza place oyo balobaka kobanda na début ya makambo esovaka oza place moko na ebandeli ezaka bien. Bato ba umela na bato ba umela na ba groupe l'orchestre ça la yo passe nde ba umela bon. Non. Faut que le ba ke bon ba kangama. Non na sens ni na bi na sens lobby explication na personne ya basiste babeba na mutu boye on a lobby. Eza na mutu mususu alongwa ba départ à bato balongwa tam sous 5 personnes 10 personnes balongwa mais toyoka kaka balongwa na komba mutu moko. Vous comprenez 10 personnes balongwa na komba mutu moko na munoko ke mutu wana faux ezaka mabe. Na moni bato amarke na moni ke ami yebi na yeke nga vraiment nde na beta na nga drum moyo na ko longwa na nga te poso na longwa ba na na place mususu akende te na beta ntongo ba ke a part wana ok peut-être mfamo na ke ba mouvement mususu ekoka charge na été te eza ko na charge te mususu eza ke ado longo na yo mo ko sa elo no mo be ko simba nango te simba te po na moni ka ke na nga drummer fona vana nga kaka oyeba obiki mutema mabe bato mususu ebanda kala po drummer soko mutema mabe ezaki ndoki la musique parce que tu es pas un chanteur tu vas na répéter en mususu moi ce que drummer nino yo lobela na zolo ba place nga na uta drummer wana zaki mutema mabe contre nga mais et pas na drummer place na uta ka et pas vient na biso faire drummer wana zaka mutema mabe jalousie contre nga mais tozo da yo ndo ba souvenir ma beno kuni za na ba souvenir rebelle drummer zaki mutema mabe yango na yo loba la yo biso Eric Bass bazisi na biso afinga ki bena yo comprendre que ça mutema mabe ya famille eza mutema mabe ya famille basangisa bazaka yana leki
toyokaka bandeko toyebi te ntango mosusu ezaki motema ba famille mpo mingi bato toyoka badépart ebele bato balongwa na wenge na bakombo ya bamutu moko badépart ebele toyoka kombo ya mutu moko kaka moto etangama yendaki mabe ngai naleka na wenge te nayebi nanga te. Mais moi je te dis que Doumer au place na utaka azaka mutema mabe. Mais abosani kazalaka pile petit ya grand frère nanga Miko Mochwa ara deuxième fois na first class abosani alaka pile petit na ye bani bazala ko zazala banini nga na ye mouvement wana na ye a comprendre ce que était patron azo sepela nanga mingi ya komo ya siko na basoki mobo contre nga na ebite ça musu zaki nini ake tozala ta musu bozemba boye mère appelle sota musu 3 personnes na bato dédicace boakelanga bango nazala ko sala ngo nazala ko sala yango mona yepa nanga gelma boakelanga 3 personnes na boakele bato na concert mais ye wana mutema mabe avant ata musu na leader akomo tonga ba musicien moko akomo ba vie privée ya bato akomo tonga bato. Yo comprendre que te na vie il faut oyebaka moto alingi yo na moto alingi yo te o alingi yo il faut zala na ye o alingi yo te faut se méfier avec ye parce que to beta ndule eloba masa na Sheraton kiala to beta muziki il faut que se méfier na moto alingi yo te pona musique ne to zala bongo moto musu to seka beta muso lingi no ngate alors faut na se méfier ya mona na ndule ba kadisme ala trop de vivre la musique comme on a ba charisme nini biloko wana et uta pona biloko wana esprit mabe nde uta il faut ça un doigt. Mauvais souvenir na musique ezaka donde mauvais souvenir na la musique nini vraiment mauvais souvenir na tika na musique ezala kaka ke on va Doumer wana pelisous non mauvais souvenir na musique ezaka ezaka ke nalinga koloba ti lelo bato musu bayaka kosela bato bamakambo na lepamba ka boye fo batika keloko wana ezaka bien te quoi kuyata mususu polémique mo oyo okosela mutu problème to nini mpo bakabelo mbongo to nini oyo okosa lisolo mo boye mpo zwa grade ezaka bien te. Bon, fait souvent la musique na lingande ba to bongo te quoi, c'est ça. Gel malelo moi so baba tia fara penza o koki ko beta vraiment na tenge so 5 combat musicien yo mo pendo mo na que so na yembi na ona makam so pe na yembi na ona travailler déjà na zemba déjà na mbora misara eza déjà to na boss na to ba génération na bino ba musicien au boye vraiment yo mo vendre pendo génération na masana nga ebele ba comment na bango ba leader ebele na mona ba leader ba masana nga ba bina filer ba leader masana nga ba Fabrigas ba leader ba masana ba déplique go bete na biso pe mo lisolo ko na bien siko nga pene na vandi be Fabrigas vie na nga c'est Fabrigas vie na nga jamais ba masana nga nazo ba génération na nga eza ba masana nga ba Robino Mundibu Robino kuna pese mbote masana nga mungala to yemba na epa do akongo masana nga na Junior Mutuka Fali Pupa ya vie na nga Fali Pupa masana nga Junior Mutuka masana nga to yemba na epa do akongo. Vous comprenez? Nous avons la masse génération dans les vibrateur, la masse na biso ba bina filet, ba Fabrigas, ba Robino Mundibu, ba masse na nga ba Junior Mutuka, ba masse na nga yi. Vous comprenez? Ba masse na biso génération na biso ngwana. Ba miel de so ba vena biso, ba miel de so ba vena biso. Mbora misara, vous comprenez? C'est ça, musique ya ngwana. Mais faut que ça comme collègue ya vienne na route. Mais ça m'a bête. Eza ma bête depuis ki masse na nga yi, so depuis ki masse na nga. Ako ignorango te. Yemba moni na dépliquer ça moi bien. Moi nze maman dépliquer lingami. Nazana tenya ya bolingo na yo atanane na meli. Meli tramaye jamais na tikana kotomba. Nazana tenya ya bolingo na yo atanane na meli. Meli tramaye. Otomo point wana masala ngai. Masala ngai. Ok, comme on est que nous sommes avec elle, mais ça va master. Voilà, master langai. Et ça la génération. Tu les as ratés. Non, ba faire na biso baza. Ba faire na biso baza. Ba faire na biso ba fali pour ba faire na biso. Ba mbora misara mel de so ba faire na biso. Ozo comprendre. Ba c'est belé ba faire na biso baza. O bino ga wana ba vie. Ba faire nga ba parti pa cheko mona mascoti. Ba wana ba faire na biso. Ba master to ebani ke ba master to ebani. Tu es banni ba massa tu es banni. OK. Tala moi caméra ni koko yebisa mo wa misala. Ni de son. Ouais, patron na yebiseni.
na peseka ba mbote belé place na pekala hein surtout ça na peseka ba mbote belé banini Gelma na ye azali toujours les abeilles toujours bosser toujours en coulisses na parler na ye na Jamaïque toujours répéter en coulisses toujours Jésus qui est bien donc retour na ye biso ba déconfiner biso ka ba retour à boss déjà aux ana biso sur le terrain to kozongela ba répétition j'espère que to kozape na ba tournage à ba clip parce que retour ya boss boy to kozane ba tournage à ba clip na biso ba dé générique na ba nzembo biso tout ça qui ba vocaux ezali ba clip nango esala ma j'espère partir ça madame à Paris kuna place azalo sala déjà donc c'est ka ba déconfiner mais on aurait bisa ezali on aurait bisa boss na ngezani nezaka ke toujours zélé maboka ko fongoma après so ba déconfiner awa pour nous continuer pour na biso ensemble. Oko yembele nzembo ni alinga mingi. Nzembo ya boss o alinga mingi. Oko yembele nini? O yalinga mingi. O sepeli si o yembele. Nzembo eza ebele, eza ebele. Ke aloba na bino mingi. Moni nzembo na linga ngo mingi nzembo. Logique za bo umbute do. Oh nazomona peneno azana niye. Okomiti na niveau ko wangana na misone. Obomina machete de deux peba kobomona machel la loi d'italien singa nanga ya loketwa keye bon samaritain nanga le la bongami ya sasolingo pomanga lisusuma bandine mukuba e awa babotolinga costume botikelanga ta mouchoir pour natala kango ata tokosolola te eza nango bafer moto akoki kokufa po mosusu abotamanga na yo tokabwana mbana nanga zwa relève lelo yo ayaya baka sentiment banke nanga sentiment ekonomi etondi atosali nyonso pamba okozwa dodolu yoyo te. C'est ça quoi. Ok, merci Gelma. Comprenez, hein, dans le monde entier, malin, bébé, de comment qui est pour te jeter. Gelma, Gelma marié. Oui. Gelma. Non, Gelma est marié, Gelma est célibataire. Père de combien d'enfants? Père d'un enfant. Ni le linga gouvernement a ça la musique en boca na. Non, gouvernement, tu là déjà trop. Baptiste, là trop. Grand, les cas, là trop. Si le lot, rien ne marche pour un Baptiste toujours. Tu l'as rappelé quand il est là. Pour un Baptiste, piraterie parce que l'artiste il faut aller en œuvre naie. Artiste il faut se retrouver quand même. Le lot au moment on a battu chant album à Moutebimi. Malamango ba komi ko copier ngo papa ba teka ngo na ba 100 francs moni mutu maman ju banzima. Alors yango moni que côté wana faut bal ba bimisela biso ta ba police moko boye ba kangaka bato bateka ba seda ba pirate o baza ko panza musique na biso ezala na valeur te quoi yango moni ba musique ali banda to envier bango bazo leka biso po anini biso mo tozo pirater ba blo na biso toza ko linga ko exploiter biso mono ba artiste te ya mboka na biso yango zo mona ke zo ko tsama fight quoi côté wana mutu ado préférer ka musique ya lango azo kate musicien zo yemba munoko mo boyebi te yo no zo kufa dance banini oko yebi te so bazo finga yo to bazo lo banini ok musique ya mboka na yo ozo ka lango wana yango bato bazo comprendre. Alors c'est ça. Quand on a 5 personnes à bateau tout ce qu'on va regarder qu'à 6 5 personnes, il y a bateau bana 6 na bango. O ba regarder ngo tilelo. Ah qu'on attend na biso mo na. Eh bino bozana 6 te biso mo na Elizabeth wana 6. Bobuki wa, bobeti wa. Bobeti wa bi, mais to oye bango siko R préambile ko bima. Bobuki ni. Ndoko yeba niveau celle ni na munena obino bobeti. Non, mais oye ba mais il faut album na biso bima non? Il faut album bima après tu ko to na ba contrat ba voyage, ba to ko na ba contrat ba voyage ebele avant que to album bima. Mais presa boya ki ngo Pascal ngai non album bima na ba yo kabiso to zaki na contrat Zombie. Tu as que Zombie, presa boya ni la ki Zombie, contrat Zombie, tu as que ne Luanda na Brazzaville. Mais presa ni la ki ngo alingaki nanu album bima parce que et ça la beba yoka ba gel mandenge bayemba ba yoka ba Chiranton ki ala ndenge bayemba ba yoka ba masanga ba David pressionné bayemba ba mboshi mpungu ndenge bayemba quoi c'est ça tangela bi bakala yoki kalankala ezaki ne marque aider biso faciliter biso soki na ko aider bino na kotanga na liboso biso moko nani
Mbora Misaramel de son biso mono toza na succès ya makasi Mbora Misaramel de son na bosanité na pesi succès musupa vi na biso pe di Cap la Merveille King ata ko toni sa pe Bexi opesi succès to azana et azana succès na ye on a lobi ko vi na biso fali pour patron se Bexi alongola soni na Congo isalaki bien on comprendre vi na biso fali pour pas na bosanité masa nga lobi no mundi pas na succès na ye azana succès na bosanité Gaz Mawete azana succès masa na Gaz Mawete azana succès na ye Gaz Mawete Robino Mundibu vi na Fali Poupa vena nga Fali Poupa dans le succès donc Boamisa 5 ya ngwana bongo maestro maestro Fabrigas pas na succès Fabrigas maestro Métis Noir na succès yo bongo na bango déjà 5 déjà ka c'est tenga parce par rapport que na kanse pour tanga yo lobi que 5 obinanga 5 personnes bato bana succès bangwana kasi na 5 personnes kanse ndeti to bimisata na obimisa mutu na sentiment te oh non toyoki succès na moko eza souté na obimisa sentiment na osala makambo na sentiment te na deux biso ke obino mundi boya succès na yazo yokana maestro Fabrigas ozi ve nanga Fali Poupa le King ana succès na ye c'est ça yango na Gaz Mawete. OK, merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission hein. Merci na bino on peut faut yemba pona linga mingi ko kabwana bongo te soki oyembelinga par oui foto yo ko kasi na otikela o clôture mais ko bosa na te là na moi za raso na mbig gel mani mon bête na linga la robeta te po basola raté na linga la robeta rapoma bora Fali Poupa ne sala biso boma bien hérité watana be loro 5 sarango déjà et sepelisara ba bien sepelisa Tracy tu pamba de Paris hein ba on de makam. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Babi, hein, aux amis de Énergie Mobile à Bafosset. Je dis merci à toi, Chiquito Robot. Hein. Je dis merci beaucoup à toi. Je dis merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline, hein, Balobi, mon superviseur Papi au Congo, Balobi, du Coq sans frontières. Sans oublier à toi, hein, Gilles Love, Mobile Antela Mine, Mobile à Moulaï. Hein, sans oublier à toi, Bafosset. Je dis un grand merci vraiment à toi, Balobi. Naomi Bekanga porte-monnaie magique balobi moi c'est à Mwindu balobi yaye misaka kaka héros David Kavir à la maman de Manuela Rit au mot par rapport à ta ezarante yo RK na linga ko mélanger bon pour ba boa kaka bassin d'être na film ba bi passe à pembe ba ma passe est-ce que lui passe à moi na pote lui passe à moi à poisson. Je dis un grand merci hein. Je dis un grand merci encore balobi na benga ka babi Barbie noire moi ça mbinga. Hein, Babi Linda Barbie Noire, ma copine, on est de cœur avec toi. Hein. Nzamba pesa suka ba makaso zongi la peau par rapport à ba feste on a vraiment tozo zelango. Merci Nabino Neso Bolingara Vérité Universelle. Merci Nabino Neso Bolingara Joyce Tumba Benzema de la presse. Nazaraka a ande na sarabino YouTube des arabes poubelle te toaka po na sala musala. Soko moni ko na poso sa musana yo te a osimbi Bisaka, Obimi Olukelo Moussou. Sans oublier balobi de gros bisous je fais Babi Retiana hein. Moi ça Mwindu. Ah, est-ce que ça va pas faire? C'est hier, ça n'a ni zolo. C'est génial, gros bisous à toi. T'as dit qu'elle vino invité nanga à clôturer na bino. Moi, bah, m'bote fait ça. Mais comment ça n'a été bien nanga ne faut boire kai. Non. Boire kai. Chamba se kaka salon Meto se kaka giti yumae. Nakoto kedi bana kanisaka kana zayanke Nsoka baseka kanga yume mama Nga nakomana nga kiboba na yeba kate Mama Clétisse Balele longi na mona yo yasuka Sokia bona yo Ikambo tekende sikosa kokende Balobi na pesi mbote na ve na ngai balobi eza pena liste ve na nga leka tanga na Paris na bosani yo te petit na ogel mayeyo ve na nga leka tanga na Paris na bosani te mauvais filmer moi tot ve na nga filmer moi tot président filmer moi tot na bosani te Adolphe Tony Léo a des plaisirs ve na nga Adolphe Tony Léo a des plaisirs depuis Bruxelles na bosani te antidore de ba forme ve na nga na Paris. Sans oublier Junior Tunga na Las Vegas, mon vieil Junior Tunga na Las Vegas, ya Pao. La Bossanité, Nanouche la Bruxelloise, Babi Nanouche la Bruxelloise, il a préambule au Kalibanga na yo. Donc il y a le battre zate, na Bossanité Tété Chamoïl en Allemagne, il y a Midondi, na Bossanité
Noëlla Prado, Nabosanité, Dadi Mavungu Vungule, Nabosanité, Seigneur Magie, Dempsey Darnel Moitot, le Dempsey Darnel Moitot, Dempsey Darnel Moitot, Nabosanité, Lévite la miel, Jimmy Kimbuta, ingénieur intelligent, Jimmy Kimbuta, junior fan congolais, Abi junior fan congolais, junior Moula, Nabosanité, Christian Dior Toukadi, Balobi Benadon qui. Dior Boussines na Jolou Kassavubu wana boye belé ba ordinateur bien hein Dior Boussines Jolou Kassavubu na coin ba ordinateur bien ba caméra bien ils na fait na loi de Chine nyongo na bosani yote na bosani te Etienne Vuki ba bi fait na Etienne Vuki le big manager fait na Etienne Vuki Crims Rams ba bi Crims Rams King masana Crims Rams King na bosani yote Andy Plage na bosani yote Oben Vibululu, Oben Mako Vibululu, Igen Vibululu, Patrick Vibululu, Yannick Vibululu, Balobi Binonde, Masalanga, Kati, Nabosanite State Monga, puis Betinanga State Monga, Masalangai, Toms Mulumba de la Resila jamais quoi. Maroyo Gagaka, Yambi, Troya Rolobizate. Puisa, Joyanini, Mabenda, Adolphe Tonile walobaki lokuba mosinda kwa likwala batela likwela na yo Dudumba nanzo batela likwela na yo Nanouche la bruxelloise batela likwela na yo Guerre m'enchanté batela likwela na yo Dadi Mavungu na leli mama Mama balobi ke venanga Dadi Mavungu ya oyo yango wana kisadi en tout cas na bobosa na jamais donc bambote belé numéro na ngai za bongo plus 00 243 89 735 98 63 donc pro le bezate quoi bambote belé na batutu balinga Elisabeth 2200 préambile zoya boyamba maboka kofunga maboka ba niveau to yembi to pesi banzela trop ya kolobeza te kwa baroka nde préambile quoi kitoko